faire son émission B1 Musique. Et comme je le ferai pour toute la grande équipe d'Orange, merci à Kadis Mbouyi, joyeux Noël à toi et toute ta famille. Merci à Pichou Moukania et merci beaucoup à Mimique, Madame Prudence, à Christian Moukeni, à Chacha Higuette, tout le monde, vous tous, vous qui faites partie de la grande équipe d'Orange RDC. Merci pour les soutiens, merci de nous avoir fait confiance durant toute une année. Être fidèle à travers cette émission B1 Musique. Je vous dis merci. De même pour toute la grande équipe de la Bra Congo, Tony Moukadi. Vous êtes tellement nombreux, je vous dis un grand merci. Zico Création reste donc notre habilleur dans cette émission B1 Musique durant toute une année. Nous te disons merci aussi. Et comme ça, fidèles téléspectateurs, nous allons débuter cette émission en toute beauté. Il est avec nous, c'était annoncé, il s'appelle Adjani. C'est vrai que vous l'avez réclamé, fidèles téléspectateurs. Ça fait un bon moment, je dirais 3 ans ou 4 ans, depuis que nous ne l'avons jamais eu sur ce plateau, parce que nous sommes là pour pouvoir passer des très bons moments avec tous les artistes musiciens. Adjan est avec nous sur ce plateau. Je m'en vais lui dire bonjour et bon dimanche. Ouais, bonjour PM. Ça va? Ça va. Voilà. Le bendo signé qui t'a pembe. Donc oui, ça veut dire que lelo répondre à la question na biso nyonso. Pourquoi pas? Nyonso. Pourquoi pas? Je suis là pour ça. Tout na nyonso. Tout na oye sengi PM. Nzambe na ngai. Ah ben ouais. Bana penda ka hivi mara na lingaka yango yo tout na nyonso. Ma solo nga pe na lingaka yango wana mboma. Ya solo ah ben ouais. Ndenge zwa ki mwasi ya bato tiro sundola ye oke poto oprometa ke libalo bala esute nyonso. Tu es le bama to yeba be preuve na ngoti. Bo seza na ngoya ngoti. Yo yoka enoka ba lezondi. Na ndenge na novembre ozonga isusu bazongiso na maison mère. Tuna nga nyonso na ko expliquer yo. Na ndenge na kene mikili kotala bana pona 3 mois. Donc nyonso fo lo bango. Adjani, sur ce plateau fidèle téléspectateurs, nous débutons cette émission avec lui. Alors déjà, Bandeko Bazo Talayo, ce qui n'est, il faut tout me kakoyeba. Vrai nom dans la rapena nani. Naza Omonayo. Moi c'est Papi Cécile. Voilà. Donc Adjani, ça vient de la musique. Parce que pourquoi Olimoussa Komboana ya Papi? Non. Pour ça, Adjani Liboso. Bon, en tout cas, au lobby wana vraiment, ngamo pezara souci nanga. Père Nangande a prisonnier qui vraiment ma solango ya kombo anati ya bimisi oye banga na mokili azio bombi kombo a papi mais moi même par-ci par-là tu as ébiqué Adjani comme on est à papi to comme ko yeba début ya carrière na yo Adjani a bandaki musique ndenge nini? Ouais, c'est pas un problème. Et la guionde ni banda musique Nazara na des choix quoi. Oui. Parce que Nazara peut footballeur, Nazaro Betango Makasi. Ah bon? Ah oui, mais tangu les parents oyanga ba mettre dans l'internat. À partir de l'internat, na mona ke na obeta na ngabale ba choc trop na makolo. Naza un peu fragile. Na préféré na sa musique. Na sana na musique. Au bandaki musique n'école? Ouais. En école ni. Sona Paris, Sona Bata na ba Congo. Ah oui, na Sona Bata. Et après, musique. Et après, quand on a eu aussi ça na 5e générique, 5e auto général. Oui. On a eu Kobima. De l'isosala mécanique. Mécanique en vraiment. Mais idéologie au cas Nzamba pesa ina nzoto yo. Yango bimaki. Kelelo. Nazala star ya monde ndenge nazaboy. Si on reconnaît Adjani aujourd'hui, nous dirons c'est de par passage na yo na maison mère. Ça, il faut les reconnaître. Adjéjé, Kombo ya Adjani, personnellement, où t'as wapi? C'est le roi de la forêt qui m'a donné ça. C'était lors, il a une occasion nini. A décidé de faire Kombo Adjani. Au salarié, bikamu ici, au salarié nini. Na salarié ba makamu ici grave, mais le jour où il y a bandaki ko réculté ba tout temps où ils a qui séparation ya yena président Mukulu. Du fait que jour na yaka muto bandaki ko zela. Koyan ka ko yiko longola lemsu image. Donc Adjani mutu ayaki ba mire koyaki ba tole panzanaki. Donc mutu to aki libanda kota ki fele mais ezaki payé na occasion ana yemoko na micro alobi donc nga Kombo ya Adjani
bazobenga papi menga bobenga kaye banda lelo Adjani Adjeje. Donc c'était resté comme ça. Et là ça nini? Je ne sais pas. Boyo tunate ba pesoka kombo bo tunite. Voilà. Na meka otuna mokonzi ve kombo wana Adjani ezani aibsanga bi un certain grand musicien na Cameroun. Il s'appelle Adjani mais azarali suna bisote. Donc façon na yo osana ba jarwana na ba velay tout donc et puis voilà quoi. Adjani, on va parler actualité. C'est vrai que Lelo Bato Bazota là on a TV se pose la question waouh abimeli wapi. Qu'est-ce qui fait bakobunga na yo na scène? Est-ce que déjà bandeko ba hôtel la biso poto ba position na yo? Adjani azana groupe nini? Ok, merci PM pour le moment. Nazana groupe Oyangai personnel. Oh, Tiga Bajeko. Oh, bien sûr. Non, au moins il y a on a le bara awa to bandika na début bongo bando tumbola ngai ya. Non, tout mon là na lo. Yo na groupe na yo. Si, j'ai mon groupe. Ah non. Mais bien sûr. Mais yo na novembre awa, au route sou kozonga maison mère. Moni maison mère. Na expliqué bien. OK. Maison mère ndengeza wana. Moi personnellement, le gol na zongi sa komba papi wana. Ouais. Ngai papi Cécile, autrement dit Bishop. Maison mère, c'est le groupe de mon patron Weranson. Mais moi je suis le musicien de Weranson. Donc je peux aller dans le groupe wana maison mère. Donc anytime à fonction ya père nanga pour. Et comme bilanga na yo to nini? Eza bilanga nanga. Oye ko to sali groupe na yo pour lo ba je peux aller donc ba va fandi kuna ba yambaka yo kaka. Mettons na loba via to vandi bo to talanga. Mais oui, a otala sikoa ba me jo makamnya loba kuna. Makamnya zo loba abenga yo ebiso kam a démentir ngo. Ngana la miseni ya palin. Bo signer contrat nini? À vie. Que yo kene na yo meka ko sala orchestre no so esimbite ya kozonga. Mbo moyebi ke ye paza na kati ya masolo o ngana o sala. Yazo bimisa ba mbongo ni pour na produire Adjani. Oui, mais bien sûr. Mais au juste, est-ce que l'orchestre est ça là? Et la deuxième division à maison mère, Tony? C'est pas deuxième division. Tout ça là est belé. Oui, mais bakenda kenda. Bakenda kenda na baki impolitesse na bango pour moi bazonga. Exact donc ngana za mwana oyo na vandi na père nanga. Dona loko la dernier fils na ye na ndenge ya groupement na ya ba musicien. Mais na dernier fils et la hérité. Comment? Héritier était mon dernier fils. Dernier fils, non. Il y a dernier fils. Oh, et il y a un droit. Et il y a un droit par rapport à quoi? Par rapport à tout dans la maison mère. Non, pas chez moi. Il y a un droit. C'était juste de la forêt. C'est tout. Oui. Héritier a dirigé dans la babine. Héritier n'a pas le pouvoir de diriger par rapport à quoi? Pour ce que je suis grand chanteur. Donc, bango tout, baya na simananga. Héritier Ovanda Awa, Aouyeb Soke, Adjani c'est un grand chanteur, na Vanda na ye, on a kola pe boy. Pour yépe Adjani a Vanda les grands formateurs, mais yo pour Vanda na ba faire. Na Vanda pas nan. Ovanda na ba faire répète. Si tu Vanda, baza ba collègue ya. Ba on peut bazaro aider yo. Par rapport à quoi ba aider ngai? Chanteur ma kaisa ozo 10 sur 10 net nga. Nan so yo na zo 10 sur 10. Même na bachi. Mais ce que bah 10 sur 10 en zoa, lelo sur le plan sur terrain. C'est bazu baché faire baché yo. Et un faire beto bambata, excuse-moi. Non. Aza droit on a tena quoi nga naza grave parce que on a préparé pour na décembre au juste le 20 na obimise la bango générique nanga ndenge nazo 600 à bientôt là naza na RTNC. Donc on a pendant déterminer qu'il faut en tout cas Adjani. Donc on a donc mutu oyo azo simbanga aza mutu moko aza très fort. Donc il s'appelle Patrick Imagia Nchango. Donc l'homme qui a 25 flats. C'est yem ta baby so. Ah baby sanga mutu aza ko tchanga na nzela. Patrick Image azo tchanga na nzela. Mais oui nazo loba na yo. Ti kozwa collaboration. Donc ozal à la fois na maison mère. Mais quand yo moko sous ozal na studio zo sala album, oza pe na mouvement na yo à la fois dans la maison mère. Donc maison mère
Tout le parce que tout mes gars sont là, c'est un poussana boy. Poussana wanda. Walinga so to tonga bien. Na lobier. Répondez-nous par oui ou non. Au dans la maison mère, oui ou non? Non. Donc au longwa maison mère. Longwa maison mère. Monib. Déjà. De la forêt. Au longwa. Te, koyebisa de la forêt te na de la forêt aza père na ngai. Tolo basiko ni papi do yo papa la bino nga bota yo longola mwana. Te. Alors, entreprise ya papa na yo, ezana. Oh, de yo mo na maison mais entreprise do ba kakol na banani, banani kuna. Sont des travailleurs, il y a le roi de la forêt. Moi, je suis le fils du roi de la forêt. Naza musicien ya wera. Ah, donc Dieu se la maison mais faut pas dépendre net na yo. Ba ko dépendre na nganda ba masolo oyo bazo sala na nga so papa lobi na ngai kende ko diriger. Deux fois déjà papa a na voyage, atika orchestre na maboko na. C'est moi qui ai appris Fabregas, Déplique et puis Café Room. Ba miel, comment Olivier. Sont mes petits ba yetan au mouvement et vandi papa tiki on pa na nga ke contrat wa salaki na dernière double Zénith. Oh, ba petit ba mais ouais. Bon na zo ba ngate. Pour mon agina zo. Mais est-ce que ça là yo zu ba tikali yo kei. Na ke futelat. Pona na kola ka pona ba mabansuba na ndo suba na palenti le loka ezalaka na pala père. Maram na fo za rapina ko na ngai. Ah ben ouais. On va nous fondre en mémoire. Si nous on est la maison mère wana. Au jour d'aujourd'hui, ndenge bino bozalaki na maison mère à Lelo. Tu te dis quoi dans la maison mère? Ça va, ça évolue ou et mon vendre lobia ndakwa papé zo beba? Non, ndakwa papé ko iko beba te parce que lui-même c'est un grand formateur. Peut-être qu'il a formé ba biso oyo. Abangela raite. Pour moi na nyonso azakuna azo toujours formation oyo père ba ane ko former biso. Donc baleki oyo bazawana ndi bazolanda nga ba yebike kwazolo bawana donc fils aîné à papa azo yebisa bina mboma ba vérité. Adjani, on te reproche un peu beaucoup plus être négligent dans la musique, ça veut dire un bon chanteur, quelqu'un qui a marqué l'histoire, Lelo, Adjani. Mais public au Baotala, on a des téléspectateurs qui reprochent quand même un peu beaucoup plus négligence. Vous allez reconnaître en haut? Oui, nous allons reconnaître en haut. Et ça a dû à quoi? Bon, et ça, façon, il y a Moutou. Il peut-être à lobby. Net biso na maramna biso ya ba musique. Donc tant bazo conseiller rose na parole. Moi na maele faut ayoka na mabe na malamu. Baloba la nuit porte conseil. Il y a aussi un moment là on vend nga moko na otikala na yebi tana solo ki na ndeke ayebisa ngai boy. Tala na solo la ki na un tel, il m'a parlé de ça. Maintenant, je vais mettre ça dans ma tête. Donc négligence wana netio pe ozana bateau ba yebisaka yo mboma, essayer un peu de faire cela et puis voilà quoi. Donc OK poto na maison mère bozongi oyo voyager susu otikali na poto. Atikala na poto jamais. Otikala na poto kosana. Jana continue to otikala ite to yeba. Otikali kotikala otikali ba refoulé yo. Cela veut dire Lipapu ozongi Kinshasa. Kozonga no zonga ki e bouger au moins mutu. Il paraît, hein? Je confirme pas. Il paraît. Parce que tu as des soucis au tigalana no kuna mais ozongi. Tant ozongi awa ozongi sous pour je pense la 5e fois qu'on réintégrer Wenge Musique à maison mère. Ba yambio mais ba comprendre était olongwe lisusu. Kolongwa nanga wana eza imagination na yote kuna yebi nanga te so sola na nani wa yebisa ke na tolongola jani azata yo moto loba awat bazo selo image maramu lobo yeba soute écoute na lobi boy na maison mère nazalaka na maison mère mais je suis le musicien privé de Weranson. Donc s'il y a un problème
Mais maman, ça va comprendre en soutien. Donc, on a un biwante, mais un présentateur privé et ambassadeur Moutamba. Peut-être. Ce besoin là, comme on a bien nommé. Jusqu'au makambo, vous en avez yona ouera. Aussi, maganzunga ouera, tous en est pour l'into qui est non mambang. Pour nous comprendre les soutiens. Sur les relations, on comprend les relations de la forêt. Mais l'oba na biswango. Pour na lobby, yo ozala chanteur privé à ouera. Ouera ndo abeta ba concert privé à yemoko. Vous voyez, yona yé kakaboke yemba. Pourquoi si ce n'est pas le cas, il faut y aller à la maison mère. Il faut y aller à la maison mère pour une entreprise à papa. C'est que, aux artistes, il y a maison mère. Non. Est-ce que artiste a what? Il y a ouera. Le monde entier, nous avons un orchestre, nous avons un musicien de la forêt. Vous avez combien de musiciens de la forêt? Nous avons un donc, homme soit dans la maison mère. Un musicien, oh. Na maison mère. Moi, je ne parle pas de maison mère. Moi, je parle de ouer ensemble. Je ne parle pas de maison mère. Donc, l'aime se maram na biso yango wana. Moi, je vais na place yango. Si vous avez boyoka na nini. Yo ye la ke banzembo. Yo répéta yo na ye. PM alinga yeba kindoki kindoki na yo yeba. Ah, on comprend les kindoki. O kindoki na yo. On dimi ke kindoki. Nandimi yango ke kindoki. Donc yo na wera boza bandoki. Toza bandoki. Toi na TV. Na yo poza ndoki. Pour yo pourquoi yeba na binota? La musicien ta. Ah voilà. Nalika na yeba o confirmer biso yo na wera boza bandoki. Ndoki na ndoki bazaba bandoki. Mutu pe poye bandoki foza lando ndoki. Donc yo na wera na mutu ayebi bino boza bandoki. Toi bandoki. Au confirmer. Na confirmer toi bandoki ya musique. Donc à partir de lelo so to moni na nzela to bengaka o yandoki. Adjani, non mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci. Non mais c'est Angaye. Oh, mais si quoi yo na bien. Tango vandaka. Au lobby na biso lelo de la forêt grand formateur. A former bino na nini. Neti yozo au bénéficier na nini à côté ya wera. Ko bénéficier na ba formation. En formation. Bon, on a évolué à plus quoi. Donc après sanga mayele moko palobi muto avandaka na mwana mayele ye pa komaka mayele. Wazalaka na ndoki nde na oto yebiso ye pa komaka ndoki. Donc bénéfice nanga pa de la forêt nazwa ebele comme makambo ya musique. Donc na kolisa ngo makasi na koma na lito ya musika ya koma ya mama maître na revendre musika. Donc une fois moindre erreur na roya neti équipe na ngai ba petit na ngai na studio na osunga ingénieur trop ingénieur na biso pe misusu. Bon on n'est pas beaucoup parlé pour na bango pour makambo aneza na ngoya bango osunga bango manda osunga bango pour lito na nga pour faire ça là pour ce bon ba betelinga o nga na sepelate so ina yebi na ngate mote na otika nga eke bon. Adjani, au fait, et là on a sepeli na yo, na domo na côté à franchise, hein. On a pena moi la vérité trop. So ngai so mtana ba vérité bon na na profiter nango. Pour to meka ko aider ba mission na biso ba ke pena bubungi moi trop. Est-ce que musique na biso foka ko yemba buzo ba poete kama? Non non. Et là ba mission ba pesa ko pe kanda, o va na ndako bo moni pena mission mo bo ata leader. A yemba mabe. Ba organe ou encore est bazapé? Si bazana bango. Osala ni tango yoka bongo. Na yoki bongo osala na ngaka pasi mais tango tozaka suivi na été au déranger ngama makasti. Mais ce qui peut-être na yoki oyangai patron na lingaka mingi. Concert à ça qui m'a bé ou soit embrouillé mes alaki na yebindeni na osola na père nanga. Oso yoka pe na concert moi mabe aza mutu. Ne tu concernes? Non. Na ko déterminer te. Mais il baka ndoki concerne nini omoni pe na tenga ma place on obia de la forêt bimaki. Te mboma. Moni pona papa na to beba na ngana pe monsieur Katani. Ah ben mamolo bana na plateau na ngwa. Mais mutu na ngana linga. Retirer na phrase. On a retiré parole wana mais j'aime trop mon père. Mais ce que père na yo na yendoki na ndoki. Père na yo dernièrement awa côté na ba mbutu na bato ba mo tumbola et pourquoi to yoka yo to ke menacer bato bato bana
pour mutu akomeka na tata nanga na sans chargeur na directement olanda émission monte na sa ponga pena oyebi mboma na bandi télé na ebiso na minutes oyo Patrick Image atie masolo na nyonso na G pona Jani Patrick wana obomiso hein abomisanga bo yo no orchestre l'homme 25 il est flat bon yo no orchestre pena na orchestre naza bien naza assez est-ce ba mise ba yo kelo nana mise moko oyebisa peleer moko ba yo kela yo ba yo ka makasi agent oso yo kelinga te ozali bando vandi po ngana osala o lelo zala mutu munene po ngai pe le roi de la forêt asala ngana za mutu munene on a émission que na Congo ape na Kinshasa na Congo na monde ba ko vanda pe ba ozela album ajani baza ebele na lobi na yo naza déranger na téléphone yo papi na ba œuvre nini te ba to kepena na ba œuvre te na ba œuvre omoninga ba ancien succès wana on a yemba ba bossa nango y a pas de problème ko bossa na yango eza ko bossa na Jani te tant Jani lelo yo to va na face à face ba bike a Jani azali ba ko zonga mbala moko na ba makambo bango banda okanisa na ndenge nazo expliquer bango makamba studio Bishop nazana kata RT ouais Bishop le prophète de la musique congolaise au comprendre moi tambo mazongi siko mon erozonga en tout cas na comme je Bishop na linga tu na bon na comme je Bishop oye to go bombeloko na boy na ngolo bango pe faut bondela ngape yo ina plateau pour mo bomba makabo bondela ngape na sepela ajani yebisa biso na comme je Bishop merci muta comme ça ngai Bishop c'est le roi de la forêt. Yo sera roi de la forêt mais non, mais tu n'as pas fait maintenant. Et ça juste. Abi moi nananga na makambo yo osala pananga. Okima batade, okima ba papi kakol, bon kakol ku tozali na bango. Wana bana mike. Patu boya na simananga na ota bino boina bi kota keyema. Baba na mike. Par rapport à nanga non, je vais les tuer. Tu vas les tuer en quoi? Bazo la capacité na bango. Capacité à ni avocat. Cappuccino baleki wana. Cappuccino ayemba netini. C'est un pot de fleurs. Cappuccino yo yebisanga, il est qui devant moi? Cappuccino le beau gars. Il a une tête qui travaille. Il est beau gars dans sa maison. Na ba couloir ninga kendara, mais il est pas beau gars plus que moi. Na ebitele msungola wana za kana nzoto. Yango yo benge beau gars par rapport à nous. Donc le roi d'Afrique a mwindo angolo. Héritier à Longwe, yeyo, a sali mouvement na azo beta déjà ba concert. Bon nga na beta te. Wapi. Yo atana na segebanza ou atana gisanto ba bengyo nante. Nazo kende kutu ba boma ba matadi tout cela. Donc tina ya na nzela. Mais bien sûr benga ba nga na ebio papi ozana ba. Na batu partout ba risquer ba benga obeta yiwapi. Obeta yiwapi. Na beti matadi. Na place ni na matadi. Na beti na place nini na matadi. Yoka na loba. Nazo yoka yo. Nzanza soki nzanza. Mais oui. Na beti na nzanza na yoko beta na matana na boma na rond-point na kermesse. Mais chaque mardi na beta na grand liboulou oyanjili. Pas Barta Batomine. Voilà, on a pire venanga. Kisangala. Donc chaque mardi. Une photo qui est vérifiée sur le beta. Chaque mardi ça a plaisir sur la monio. Aux attaques de champagne. Sur la monio des champagne. Merci. Na bino na bossa makasi. C'est Patrick Image. Na banga nda bomisa. Bomisa ngate, wana mutambongo. Donc yo ngolo bagé na maison mais ba mission nyoso bazakuna ata moko tatolo azate. Auta. Moni petio iboalote. Na bana ko tika. Iboalote voilà. Moni mamna sala kai na nchango. Osagini. Oyoka ngote. Iboalote ngaka boma out. Muto mo zo sasa tu ba tester. Asani. Iboalote sasa tu ba tester ya koyemba. Soki yo yekuna. Bako chayo azaneti sakana toyokai. Soki simbite, soki simbi sukanango. Bako benga Bishop le prophète de la musique congolaise. Solisay. Pour ngana ndito osola boy. Question ngo bando poser ngana na ozong sur na champ. Voilà. On a encore à souhaiter. Moutouma si y biso déjà billet sur mémé na momba chafo al melaba citron belé bo oyepena citron te na ebité. Et puis ça et casser nga voix international olanga. Bon ça zone exception na moi kala. Zone exception na moi sim. Ya janyo bat bata go lela.
neti yo ajane yo bana olela na elokoni na zone sosiko ajeje nazo boya ndo kangama oh yo ko kaso ba monter na yo yebisanga montango muni do kima yo te et puis nga mawa asi ya solo ana na ebite mata ka c'est la biso ba 500 ba bilo ononyo so kala na boyi nazana ngambo lilita ya mobola eke sala bolingo etambwisinga moto mpo na yo Claude Tembe nga na yo tolakanaka bolingo ya mosisa oyo elenda plaisir okomi kosala nga Denis de Landa Matis Kimbambi kanku ushikwe on a levé le rideau. Hein? On a levé le rideau. On a levé le rideau. On a eu l'examen à Yumurut. Pour nous, on a fait un sous benga un sous. Toki mata, na lingindo mata. Na lengela ki alokola moto kotambola na sani ya mbele likolo ya mabanga. Chibachi basoko siyo ye balobi lelo yo limwenga. Est-ce que yo kozwa moto malamu lokola ngai kanisa yeye bazoka mokano na kandete mama Adjeje misi c'est bimi hein pour forcer voix non on dit mo ba cassure wani loko ani pa na ngezaka babenga ngo sandi kwanza abewa te me mo moni te ko forcer mo ndam ngande siko na l'action qui na komaka ba côté wana po wana na yembi normal nazo kende pe na changer d'octave pour naza prophète na koyemba ngo ka atendenge masolo ngo ezalakati na obi hein nze moni affaire oyebi te na nze moni nze moni ni ya fali oyebi ya ipupa na yebi pe lokota nze moni ni ya brigade oyebi brigade animateur brigade na champ oh ha ba chanko unit ni yebi mais yo vena batnyo sozo boya bango na boya mutu te to landa logique brigade c'est un animateur comme animateur na Juventus yazana ko comparer brigade na animateur na yo na obengi oyo ka mamba sala oh mais brigade ye moutou na côté ko la leader ya ba mouvement aleki yo aleki ngai bishop c'est que Patrick Image azate so Patrick Image a résisté à Olekanga Lacoste c'est un ami à moi, je l'aime bien. Nze moneni oyebi. Et si kaza. Nze moneni oyebi. Bon, banzembo Lacoste vraiment na yebi banzembo. Do yiba misenyo so yebi no banzembo na bango te. Non. Nzembo redini oyebi. Ya venanga bailo kanto. Ça presque belé. Neti nini. Oh. Ouais. Boyoka mongongo nangeko belela. Melodia mama na tindili bonza o yanga yoka yanga maluba moke wana liksene mo sengie mini wano yebi mais o penda soko yebi non ndi mapenda kwa grand chanteur musicien ndi marai nyo yebi ya fena nga murunda tukamboma na yebi te ono tobolanga bongo ben mewe nzembo na yo yeba te ya vie marai est-ce que vie pas la nzembo nga yebi na ngate nga ga vie ndo beta na vivre la musique mambo salomo na bien bomboma na sen to solat ona yebi na répondre nzembo ni Adolphe yebi ya tata ka voyage esili l'album nyonso bimisi ba na yebi na nga voyage et puis faut yeba pe mboma neza na balanda ka pe mutu ana litoi so yeza na litoi te pourquoi moi je le suis na landani intérêt na ngani na oyibani les grands sapeurs donc c'est que na yiba na nga image ya bilamba ah ben ouais mais non mais c'est méchant non je suis pas méchant je parle la vérité.
Ce que je suis dit, c'est que je suis dit, Na lobino na yebi nzemba tata comment voyage. et si Et sinon Irène. Voilà, moi mouké Irène. Mais na yoka pendi dans la Sheila. Et c'est ça tata. Nzembo nya wero yebi. De la forêt. Presque. Nzembo na ye. Oui, avait. J'ai belé. Nini. Augustine. Yembo. Comment Ndoki na ndoki. Yemba. N'aime Augustine. Pas la peine d'arriver. Voilà. Ngai Augustine ngali. Façon nanga ya kozua. Ave ayebi. Nabukate jamais mi beko ya baboti. J'étais obéissant au vote de mes parents. Et l'amba de Miki à la tissa. Nganga ngabo mwana. Qu'est-ce qu'on a yé na yem bien ou bien? Comment yo lukila nga ba problème woni na. Muta yemba plan muta danger. Ah, donc Adolphe P a danger. Na ndenge ya yembeli na ye. Ouais, problématique. Non, c'est la réalité. Neti tata yo ebike na nga seto fandi photo lo ba makamsu seto mona misi. Makamsu to lo ba ngote. Netini. Ah, tika. Te mais loba o promettait que ngai go loba nyo soir. Netini. Oui, loba. Netini. Tata faire. Tata a participé à la formation na yo. Fa ou ta téléphone ouvert. Téléphone ouvert te. Tata eda yo na mambutro yo ti obong ça peut moi voir boy. Tata dirige yo. Nande. Na nyo soko tata la sur moi ba ligne. Oui. Tika ko wana la vie na ngai. Te mala kisa. Te mais oh mais tout ça wa ko to loba. Viens l'accent etini. Nuance. Ikuma gitango to wila wande ba l'accent. Oh, mais va voir Jacob de variété. Bakundulu. Jacob. Oui. Jacob. Balakisa yo, tata tangisa yo, pe moi boye. Adjani place, wana boyete. Nga professeur, c'est toujours le roi de la forêt. Les grands formateurs, de tous les formateurs. Ah oui, hein. Oui, bah, namanda, bah, bah, Adjani, vous avez un gras. Oh, mon kilomonde est surprise. Ah, yo, yé bagité. Maman, il n'a yé bakité. Baninga na komisa bandeko, se banguna ya Adjani. Achelanga mitambu nzela nyonso baluka vi na ngai ebeba kamba kokanisi mbakate toujours et bon Dieu. Mais seri mo bongo ko mano yembela nzambe. Boko yembela nzambe na problème. Dende olobika boye je salue mon père spirituel Moïse Kisolokele et sikaza pesi ba salama makasi ya makasi. Mais ayeba kozandoki. Si aye bagendoki aye bana et puis bana kini mikolo donc bomoni kombo papimbo mapesinga donc Adjani ndoki donc naza diable na masolo wana po ba misupeton to zayina bango to na benga ba shetani. Qu'est-ce que cela veut dire shetani? Point d'interrogation. Kozong sanga ko tuana tito les gars. On a patron na yo hein. Qui là? Oh tangi komba. Nga binga na binanga shetani. Mais patron na yo na niveau ndule. Shetani oui. Shetani kasi ndoki ndingo binga la wera na bin shetani wera. Ah. Bona na ona robinga shetani a patron. Faire. Ah, faire n'est pas mon patron. A patron. Avoir engagé lelo. A cause un orchestre nous tout en charge. Robinga ta meka. On sait que Patrick Maja Koufi. Patrick Maja Obomisa. Ah, Obomisa, on a bien sûr, il y a un grand boulot, tu vas prendre 2 champagnes de la part de Patrick Image. Image en Tchang. Fidèles téléspectateurs, il s'appelle Adjani. C'est avec lui que nous sommes sur ce plateau. Un grand merci à vous tous qui nous suivez. Hein? Clin d'œil spécial au Pariapakos, le grec noir qui nous suit avec beaucoup d'attention. On va regarder votre savoir-faire. Tous mes gars qui sont dans moi, Sima. Omega Rotala AJJ. Rotali Joana, et de Ozonga expliquer ngai na tawana zagi ndengenini. Les lois communes ndengenini. On regarde une image pour le plaisir du docteur Binamboma. On se retrouve tout à l'heure. Samedi soir,
Bamona Kiona ye, mama. Bamona Kiona ye, Natoni Wikele. Bamona Kiona ye, Wikele Tony. Oh. Bamona Kiona ye, samedi soir. Bamona Kiona ye, na Jean-Willy Yaba. La pole position, et ça nous a baisé la monoko na bio. Bozala Kikutu, kontoxike bateau. Belisusu, qu'on disposé. Si nous venons là, Bibi Kassel, Nigel Maïbié, Patou Ilumba. Moyo Lorenzo. Ouais. Chance nanga oh. Mama, chance nanga ya lelo. Mama, chance nanga ya lelo. Mama, chance nanga ya lelo. Cette année, deux malins. Allez sur mon grand-père. Chance nanga oh. Chance nanga ya lelo. Maître Girbo, double brassard, et Maître Tony Mandela, Tony Wikele, ambassadeur Vote Singae, Bana Luanda, Lelo, Toye, Tosepele Longo. Chance nanga oh, chance nanga na bambine bale. Na pesa mbongo na pichula kodande odimba adibisa. Papi kasa arenye oh eh. Lokola wera sone arenya. Lokola alengo ye epo fire. Hello. Ana so wiskato mobola. Hello. Bello, allez bon ça kuna. Yo ma. Bello, mama so wiskato mobolamba. Bello, mama wela solo cancel copa moment. Bello, ça je ne mange pas venir c'est ça n'a foi. Ye bongo lisumo nini ngona. Sale matukuma. Le pese le pelo kola liboma na monaka. Joseph Soumana Lelio, Didio Mema, Jipe Mikena Lelio, Banza, double brassard. Relela. Levez les mains comme ça. Toi, Doubalou, Balibé.
Voilà, de retour sur ce plateau, un grand merci à Jean-Didier Aigle Royal de Londres, nous sommes de cœur avec toi. Merci au Code mondial Willy Moucheni, pour ne pas dire un grand merci à ces Canadiens qui est de moins en ce net moment au Canada. Il s'appelle King Makiadi. Bonjour, bon dimanche à toi et bon anniversaire à Madame Tezo, Edwige Makengele Tezo. Bonjour et bon dimanche à toi. Alors, Adjani, on revient avec vous. Oui. Il faut yoka la réaction à Batou. Non, Adjedje. Tout qu'est-ce qu'on a moins beau solo ndambo. Batou Balobi, c'est bien bon mambozo loba. Mais pour nani nous en a sens, il y a kondima baningate. Zoboya tout le monde. Non. Ba meka ko comprendre nga. Naza ko boya na plaisir te. Donc naza kondima makamunyoso. O pe naza ko boya na oboya pe makamunyoso. Donc oyo retourna nga, si c'est vrai, na yebi yango, je vais te répondre normalement. O pe na yebi yango te. PM. En tout cas, je vais boire manangwa. Maître Chen Lunge. Au fait, makam na yebisa awa na matadi bat ba to ba motinda message ba bi obeti kunate. C'est vrai. Pas nyoko ça. Na okosa te zaka bon bat ba oyeba. Patrick Ngovado amoni yote na matadi. Bon? Oui. Wana na neni na ngwa bia moni ngadi. Oyo, tu obeta masolo ane. Andokia. Ah, Ah ben oui. de yoti matadi. Keko beta kuna pas Emery Dimoela, c'est mon producteur qui m'a fait jouer là-bas. On a un orchestre. Combien de musiciens? Ils sont beaucoup. Combien? Ils sont payés? Non, ça dépend de moi. Oui, mais ils sont payés? Oui. Ils ont des contrats? Avec moi? Oui. Non. Mais comment? Attends, tu engages des artistes musiciens sans contrat, monsieur? Par contre, la bango, papi, na ebisio, ils ont biloko moko boye, na ebinde nini. Comment contrer Gozaboy? Ah ben oui, hein. Il y a une maison mère Rosana contraté? Tu n'as pas oué Rosaï na contraté. Oui, il y a une maison mère. Na ina maison mère. Parce que bateau ba yebio balobara Adjani de Wenge musique à maison mère. Te. Moni production Adjani ya wera. Moni badab. Moni. Azar na maison mère. Azaya Wera? Azar Wera. Oui. Azar bureau privé Yawera. Mais il est aussi accompagné avec le groupe là, Maison Mère. Tout est dans maison mère. Pour vendre la maison mère, trop na lobby. Est-ce qu'un orchestre na makamba musique, soki bo umeli na mutu, ou bien âge poussani, et dans la paix ma bé ko vandara na mutu, na batu, ou bien faut comprendre bien tes musiciens. Neti prenons par exemple le mutu intégré qui groupe dans nos jeunes, à coli, soki âge et dépendra paix na musique que âge poussani mutu faut que ça ka orchestre na. Non, c'était pas ça, mais normalement. Tous les makamba on peut bientôt appeler Msuna na bakibokoko. Kobotama kokola mais évolution cause la kana ndako papa na maman baboti. Faut se faire sortir. Oyeba ko s'organiser. Que penses-tu des artistes qui évoluent aux côtés de JB Mpiana par exemple? Bon. Position na bango na koyi bango vraiment mais je savais bien que Benangaye Mukulu Asimba bananaye bazalaka bananaye à part Mr. Anashai nenga kinana kwenaye eza yendenga comprendre soka le kana ndengeni donc ça ne me concerne pas parce que ngana ki dedans kunati na moi pe na yeba na bango ezate. Alors au jour d'aujourd'hui si les téléspectateurs faut pas retenir évolution na yo pour le moment en dehors il y a tous les mardis bakutayo na Tchango kuna et pas Barta Batomina. Batomina voilà. Est-ce que vous êtes prêts à s'engager pour la production? Oui. Que penses-tu de musiciens au Bazala? Ce Bafani Babi, Adjani Bogo Zoye, mais Boya au Tchak concert à 18h, Boye Louké à 18h. Peut-être, à Kanisi na Bango, au Bango Bao Kanisa, ils ont Nzambete, ils ont Adjanite. Donc, Moutounion son avis, à Kendarana des arts, et à Zongaka, à Komipé propre. Donc, du fait que nga Adjani na yoka mabenanga par-ci par-là. Mabeno nino yoka mingi soara yo. So vando ki penda ba lobby, o vando binzambe. Pourquoi il dit ça?
En tout cas, wana eza ba opinion ya bato. Oui, eza na mutute peut-être au komonanga, moi je suis pas un bandit. Mais il y a par-ci par-là, il y a des gens qui parlent. Non, Adjani c'est un bandit, c'est un fumeur de chanvre. Voilà, voilà. Mais nani a monanga, nani tovanda na ye, nani a pesanga. Azate bon. Quelque part dans un normal, dans un musicien, il faut qu'on parle. Donc moto yo bazo critiquer te dans la valeur. Donc c'est normal. Pour reconnaître Marambo baloba pe pour yo. Mais oui, il faut reconnaître ngo. Mettons on reconnaître ngo puis faut na la sincère ceux qui na sala ngo na tika pour bango balingi yango te. C'est que ba na souci à Djani. Dans l'avenir, Adjani azala ndenge oyo bango bazolinga parce que ndenge tozala awa toujours dépendre na ba mélomane. Adjani, oui. Ça peut arriver ko dans moté bolingo wana oyebisa biso balbum uti ko bima. Balbum ni yoyoki. Oui, nayoki Métier Noir. Oui. C'est pas une générique. Ok. Nani soso. Il y a Jackie, Naotaï Koyoka Molekinzela, ça m'a fait aussi plaisir. Ok. C'est bon. L'album est bimi kami balewana? Non, j'ai pas le temps de suivre l'album mon ami sous pour na yoki bangoti. Et on entend biso PM na kuloba oyo nazo yoka nana mona. Alors qu'est-ce qu'on attend de toi cette fois-ci? On attend un album, on attend c'est l'album vraiment mais naza chopo, naza dérangé. Na bimisela bango na. Mais nanya o déranger yo. Koto zo bomanga nde yango wana. Adjani. Ndenge yo ba déranger ko ndenga na déranger. Yo nanya o déranger yo. Je viens tous à simbi téléphone wana animateur nanga combien d'appels les gens sur l'action na minute au kaka mobulu tout cela na battre batomina. Pourquoi il m'a appelé? Un prêtre le rôle à battre. Est-ce que ngali qui va dans là? Ba misenya Congo o en dehors ya papa na yo wera ba eda yo pe. Au tika la reconnaissance. À Congo, ouais. C'est juste JB Piana. JB Piana. À part JB, Moutoumsoute. En tout cas, Père Koutaza, on a beaucoup de salam. Yatika Rangate. Moi, Moukeli se souvient dans la Baï le canto. Et voilà. Ça t'est déjà arrivé dans le monde de la musique, au Bunda? Au Bunda et Bitumba? Oui. Non. Ça t'est déjà arrivé dans le monde de la musique qu'on manquait respect par Baïné? Non, je n'ai jamais fait. Où tu manquais d'ordre? Non, on a manqué VT. Dans le lobby, logique. On a manqué été. Moi, ni baba la vérité blesse. Ceux qui ont passé d'un tandis que ya moni on l'aime sous bien. On a manqué été. Dans le lobby. Au lobby? Dans le lobby, où est tout le monde? Kenny. Na yebi nangate. Yimambolo bara yo bosa na ngomba. Tena ozongela te po yo yebi mambo yo tuninga. Yo zolinga siko obomisange pa ba vie wana. PM. Adjani, Adjadje. Et alors, hein? Bah tu vas réclamer la bandaku, banda besoin ba yoka aussi kozo yemba. Tout le monde veut cet Adjani qu'ils ont connu. Nazo yemba, donc au concert. Au salaga deux vocales. Non. Yo. Vocal belé na sala. Pour nzembo na biso na beta na biso. Mais ce nzembo yo yemba nzembo elo pe comme ça biso nzembo no nini au tchana maison mère. Nzembo na bo simeo. Kasi à part wana. Nzembo ni sus. Donc de ta carrière ti lelo responsable mon colonel ti nzembo moko à vie. Parce que na qui fidèle toujours pas naï. Mais fidélité on a fait pas chose va chance surtout qu'on a pi aux musiciens privés. S'il te plaît. Oui, ça me plaît. Nakozwa album ya vie. Yango wana tozaki na no chance ya rotiate parce que vie azaki un peu na moi retard ya osala ba album oya yé privé ba acoustique quoi yango ko l'orchestre asalaki saki no ba acoustique acoustique dans l'essence ba album ya yé ba ki buisa pipa hein intervention parce que là tu lelo soki neti on a un concert ba tchepe date il y a bengue sur que faut il y a concert moi dans Angola faut accompagner ngosan. Vieux, je veux partir. Bonbon abatelier déjà côté la production. Ceux qui ont un concert, il y a bien un qui nous bête. T'es un qui était carrément dans un concert. Eh, musicien privé. Oui. Au monde est-ce qu'on peut se contredire? Non, nous avons se contredire. T'es azam ou tu as qu'on comprendre. Oh. Azoy, non bien papa. Il y a un bureau dans. Pourquoi pas dans un bureau dans? Mais on dépend de nanan.
nazo dépendre na ye malembe na dépendre malembe pour na moine ti yo as ko ngomba ndo changer Adjani oui au dépendre na nani na quoi na musique je me dépends moi-même. OK au da musicien privé ya nani je ne suis pas musicien privé mais je suis le musicien de Ouéranson. Olobi na biso za musicien privé ya Ouéra. Yaye na palais. Kasi yaye. Donc ça veut dire na makambu ya musique ozo dépendre na Ouéra. Bon voilà. Bongo. Sikoyo parce que tu es privé. Seule personne a koki ko pesa yo ordre na musique eta nani. Ordre oui que Seigneur. Api naza entreprise na ngai pe compère na ngai naza entreprise na ye. Donc yo na ye bota ba leader. Bon quelque part to za ba leader nga na ye. Te na lima mo quelque part te. Oui. Ah bon? Oui. Boto Tchaboué. Lelo chef de l'État à lobby a besoin il y a 5 leaders pour représenter mboka na biso na mboka ba paya. Ba lobby sikoyo na leader moko neti papa Wemba asa la liste ya ba leader. Bachayo peto bachayo comme musicien privé à Ouéra. Ceux qui barochangai comme leader bachengai. Bonaza leader faut bachanga. Donc yona Ouéra beaucoup mindenge moko. Oui, na ndenge na libanda toza ndenge moko. Donc collègue. Non, dans la musique on est des collègues. Oui. Yo collègue à Ouéra leader leader. Bien sûr. C'est mon père. Ado sala musalonga na osala. Ada collègue na yo. Papier. Makambo ozolingo lukela nga wana nazo sepela nga nango mais na yebisi yo ke aza leader yo pe nga pe naza leader donc on est des collègues. Paul Vital qui te l'épée ayebisa nga makambo ouais big manager on a battu nga Lubumbashi donc nga naza neti mwana suka moko boye na bateau nyonso baza ko se détacher et pas ya le roi de la forêt. Donc du fait que na lingara vetro yango wana j'aime na lingi trop na lingi viona makasi. Fidèles téléspectateurs, je vous promets qu'il y a à boire et à manger. On tend vers la fin. Oh là là. Merci à James Ketty, merci à JR et Yobi. Vous êtes tellement nombreux, vous qui envoyez vos messages. Merci au maître Etienne Lungue. Nous sommes de cœur avec toi. Passe des très bons moments dans notre compagnie. Le docteur Jeff Ndjadi Leteta. Don de Dieu, bonjour et bon dimanche. Merci à Madame Passi Moukania, Passi Candez, Patricia Moukania, Alice Moukania qui nous suit en ce net moment depuis l'Allemagne. Merci aussi à Papi Boto Noble, pourquoi ne pas dire un grand merci à Ted Tendai, Arnaud et Léonard Makanga de tout le temps, de tous les jours. Le PDG Fernand Massala, bon séjour à Kinshasa, à Yola Boss, nous sommes de cœur avec toi. Alors Adjani, au gros sabiso plaisir. Na biloko zo kano bimsation na décembre, qu'est-ce qu'on peut découvrir là. On va pas rotika na ndako ba kangia Adjani na plateau papier yemba ki morceau moi ba biloko sikato ozela. OK, d'accord, y a pas de problème hein. Na salango mais oyo ka pe sika ya muke animation animateur na ngana. Tozoye na fin. Ouais, d'accord. Yo toke na biso na. Yebisanga pukozanga ki rendez-vous ya lobina swa. Mami yue Yebisanga pukozanga ki rendez-vous ya lobina swa Mami yue Nalinga kozala kapene nanga pututa eba vet Po amuna ezala toujours kopa kotonda pe asa relax Milikina kafe Yango de bolingo nanga Tuse diki Voilà quoi. Et ce qui est bon. Te ce qui on a tout ce qui on a na boy bablo na ngikende. Ah bon? Oui, monte que na ce qui on a. On va devoir se lever pour clôturer cette émission au côté de Manao. Merci à Francis Londo, bon séjour à Kinshasa. Et merci aussi à Delphine Munganga. Salutations spéciales à Tanti Bébé. Pourquoi ne pas penser à Mini John Mini depuis Londres. Nous sommes de cœur avec vous. Et je dis merci au commandant Moukoulou,
Commandant Bellone, toujours avec nous. Técourrier, Tonton Toto, Alain Balay, Sam Pengombey, un grand merci. Nous allons devoir clôturer cette émission, mais avant de clôturer l'émission, tous avons papier, sur mobile, sur questionnaire. Panapenda Kaivi. Merci à Nanette. Trop de bonnes choses à Lindel Kitsangi. Félicitations. Nanette Mwangi Mouika et Patrick Côté. C'est quoi, yo? Ah, il faut pour la question, moko. La 3. Pour la question, moko. Question, yo, pour la moto, tout. Dans ce que vous avez parti, bah, Kadis Mbouyi Balingara. Pour la question, moko. Aujourd'hui, il y a Katikati. Ok, Pessangai. Zico Création. En tout cas, le PDG Fernand Massala, j'espère que... Voilà. Question, est-ce qu'on va répondre à vrai ou faux? Vrai ou faux que Adjani a été chassé de Wenge Musique à Maison Mère à cause de sa dépendance à la drogue? Faux. Faux. Un grand merci. On va dire un grand merci à toute la grande équipe technique. Merci à vous d'avoir été présents dans cette émission. Est-ce que vous avez Zoba na Zoba? Basala Zoba moko. Oui. Maïle na Maïle pe basalara. Maïle moko. Et ti bato bana simba una Dax Menayame na Junior Koulele. So Talibo Muni Bob. Kabango atombola musika. Est-ce que Michel Mumbongo yeba liaki kambongo? Yango no moni azalane pe kuna na sima. Parce que l'équipe bango pour qu'on y ait un Eric Ngwasuma a expliqué Ngwasuma d'Arandeng. Oui. Un grand merci à toi. Si vous avez un plaisir. Mata, beta, biso moi babiloko moi kati. Après tant que vous avez ça, animateur no ya rejoindre yo awa, bo saka na biso kaka. On était hier au Tindiga non. Ya au Tindiga. T'es kasi a chauffé na yo ngana otika la bino benda plateau. Ya chauffé yo au clôturé na biso wa pied. Juventus. Juventus. Merci au colonel Riffet Mapel, à Sylvie Mboma, vous tous qui nous avez suivis, un grand merci à vous. Je vous dis merci. Juventus, ça va? Ça va. Sarana, on a sur le plateau. Nicolas Zara Tsababoucho Babeta Dam, animateur no s'inspirant dans moté. Bakanisa bato sanzi. Yo pena nengo mona faloza pa na e, to cha pena aventure pa. Tina te koma tina. Ah! Do yo ke na tina te koma na tina. Venanga no ya palais, azu petit na eso. Ya ngwano ke no kuna. Moi déjà na beta côté mon Wapi? On va vous appeler na mayangwele. On va vous appeler. Awa, bien ça awa. Te oza wenge. Te na tuni na kuna place on va vous appeler na awa. Awa za succès kuna batutu ba ebi. Merci. Été à biso hein. Tous les gars. Merci Adjani. Na souffle. Makambo na bango yoki pakate bango kaka kotumbola ya hey atade omone bishope otele sesele omone bishope hey voisin zolu la yo makambo soki yolobi c'est bon. makambo na bango yoki pakate bine musheni koda mboka. Ok. Tika Junior, yalele ya sika eyi.